Makambo sur Makambo Bandekonanga, Pasteur Mike Kalambai. Pasteur Mike Kalambai. Tolobi bien awa Pasteur Mike Kalambai. Bafan penza Pasteur Mike Bozali. Soki Bozali bosala kana ba commentaire bosala mwa makelele ngana linga tango na osala émission nanga batu bosala mwa makelele. Batu o balingaka penza Pasteur Mike Bozali. Batu o penza pe balingaka Penyel Nsamba. Ceux qui bozali pe de votre côté plutôt boya ko sala moi makelele et ko sala mama Inès NM officiel kitoko. Lelo toye awa na dossier ya Pasteur Mike Kalambai, toye na dossier ya mwana ya Pasteur Mike Kalambai na kombo ya Shaddai, toye pe na dossier ya Penyel Nsamba. À la barre, botagele biso Penyel to aza convoqué awa. Bota Pasteur Mike Kalambai to pesa ka respect ya zaka pasteur moyen botage yezate botagele biso mutu na biso ya mutu pasi Penyel azala nanu aya komiyoka. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandinyo soya sika. Bienvenue na ba oyo nyonso ya kala kande na lubaka na bino toujours et encore boye malamu na chaîne na biso ya Inès NM officiel. En tout cas bandeko soki ezamba la liboso et salimi keno oya kokota na chaîne na biso ya Inès NM officiel na osenga na yo na bolingo nzambe pe na mawanzambe s'abonner massivement. Tango zo sabona kabongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel a rebandotia ka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer sur notre devoir, oui bien sûr, ezalaka toujours et encore devoir na biso o tokoboya te pe tokotikala koanga na te po toyebike eza nango devoir na biso ya koyaka ko informaka bino eza bongo. Lelo chez Inès NM officiel na elibino dossier ya Pasteur Mike Kalambai, na elibino dossier ya Penyel Nsamba Kalambai, na elibino dossier ya Shaddai Kalambai. Biso nyonso toyebi Pasteur Mike Kalambai aza parmi ba pasteur o ebela batu balingaka o pe ebela batu mosusu balingaka te. Kolinga yete na cadre que ba makambo vaseline batu mosusu o azalaka penza pasteur ya solo te azana eka pasteur pona mbongo donc bino moko boyebi Congo na biso ezaka Congo moko eyaka na ba dossier ba situation pe ba circonstances eza mwa bongo. Alors quand tu obeta lisolo to eki ko vanda ka boye ba yeko tindelanga ba vidéo ba bengi mama Inès yaka na kokota situation oyo ngape na lingaka nanga songi te na lingaka pe makambo te keno oye yango wani mataki yango wani kitaki na lingaka pe te mais na landaki vidéo wana na yekomona et après batu o ba benga kinga balobi mama Inès il faut côté la dossier oyo parce que ce n'est pas normal. Pourquoi tokoki ko vanda ka boye tovandi ya kolobezate tovandi ka boye na makambo o tokomi komona eske esalemaka ata bino moko bandeko. En tout cas na yoka kinzoto malili nga moko na lobaki ezala malamu kasi na benga nanu bandeko nanga mosusu to beta nanu lisolo na chaîne na biso ya Inès NM officiel. Lisolo yango eza nini? Na jour à Noël, Pasteur Mike Kalambai azalaki na église naye dans sa présence church. Toyebi biso nyonso dans sa présence church. Nde bisika Pasteur Mike Kalambai azalaki abandaki ko sambela. Diku toye komona mwana naye na kombo ya Shaddai ayaki ko bimisamo makambo kande biso nyonso toyebi bana. Mwana bimisaki mwa makambo. Alors na makambo o mwana lobaki eko sala mwa makelele na réseaux sociaux eko sala mwa makelele surtout na communauté congolaise. Batu balobi Pasteur Mike Kalambai ole otinda mwana na école akende kotanga makambo malunga mais tala makambo okomi kotangisa mwana. Bon, ngana boy nanga lanu koya ko sala ba commentaire ebele na ko préférer surtout et encore na partager les et na tiela bino na vidéo et après nde toko meka koyeba nini ezoleka nini ezosalema ka ndenge ezalaka tolanda nanu video yango nazozonga nanga sima. Shalom peuple de Dieu. Non, est-ce qu'on peut dire encore plus fort? Shalom peuple de Dieu.
Je suis le frère Shaddai Kalambay et aujourd'hui je vais vous enseigner sur la composition de la Bible. La Bible est composée de deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est composé de 39 livres et le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Elles forment un ensemble de 66 livres. Voici la structure générale. L'Ancien Testament, il rencontre l'histoire d'Israël, la création du monde, l'alliance avec Dieu et les prophètes. Le Pentateuque, c'est 5 livres ou Torah attribués à Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les livres historiques sont Josué, Juges, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Les livres poétiques sont Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Les puissants prophètes sont Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Les petits prophètes sont Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Merci. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et puis pendant qu'ils étaient en train de parler, parce que j'ai senti une maman et un papa en train de dire, ah, ils ont déboyé. Oh, ils ont dit, ma grand prophète, ma petit prophète. Comme ça, non, mais non, bandit. Il faut la fixer. Je dois fixer. Il faut fixer ça. Non, les petits prophètes, ce n'est pas dans ce sens-là. On parle des grands prophètes, en d'autres termes, on les appelle les prophètes majeurs. Les petits, on les appelle les prophètes mineurs. Ce n'est pas par rapport à leur prééminence, non. Ce n'est même pas par rapport à leur venue, non. C'est tout simplement par rapport au volume de leurs ouvrages. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce n'est pas dire que non, prophète Osée, Karala, vous êtes des petits prophètes. Ce n'est... Shalom, peuple de Dieu. Non, est-ce qu'on peut dire encore plus fort? Shalom, peuple de Dieu. Je suis le frère Shaddai Kalambay et aujourd'hui je vais vous enseigner sur la composition de la Bible. La Bible est composée de deux grandes parties, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est composé de 39 livres et le Nouveau Testament est composé de 27 livres. Elles forment un ensemble de 66 livres. Voici la structure générale. L'Ancien Testament, il rencontre l'histoire d'Israël, la création du monde, l'alliance avec Dieu et les prophètes. Le Pentateuque, c'est 5 livres ou Torah attribués à Moïse. Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les livres historiques sont Josué, Juges, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Rois, 1 de Chroniques, Esdras, Néhémie, Esther. Les livres poétiques sont Job, Psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Les puissants prophètes sont Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel. Les petits prophètes sont Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachie. Merci. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Et puis pendant qu'ils étaient en train de parler, parce que j'ai senti une maman et un papa en train de dire, ah, ils ont déboyé. Oh, ils ont dit, ma grand prophète, ma petit prophète. Comme ça, non, mais non, bandit. Il faut la fixer. Je dois fixer. Il faut fixer ça. Non, les petits prophètes, ce n'est pas dans ce sens-là. On parle des grands prophètes, en d'autres termes, on les appelle les prophètes majeurs. Les petits, on les appelle les prophètes mineurs. Ce n'est pas par rapport à leur prééminence, non. Ce n'est même pas par rapport à leur venue, non. C'est tout simplement par rapport au volume de leurs ouvrages. Tout simplement. Est-ce que vous comprenez très bien? Ce n'est pas dire que non, prophète Osée, Karala, vous êtes des petits prophètes.
Ce n'est pas du tout cela. Voilà, de retour la famille. Nabandi ebela batu toti kolanda awa, toti koyoka. Awa ezalaki ba kande boye bana bapesaka ba verset na ekodim. Alors ezalaki Shaddai. Shaddai yango akokani na mama na ye na koloba Peniel. Yo penza mwana azwi yo mobimbe, azwi ka tentire tata na ye. Oya mibale na bino nde azwi tentire na yo. Mais mwana penza photocopie na yo Peniel ata yo moko. Babandaka boye na baninga. Bana liboso nyonso bakindaki pa ba papa. Yo bongo na pasteur Mike. Oboya penzo lobi mwana ifo azwanga. Peniel oza matata. Bon, la famille tokota na mozindo. Mozindo na biso o tokota lelo tomoni biso nyonso. Mwana autu kosala ba répétition na ye ba récitation kandenge bateyaki bango, balakisaki bango na ba ekodim, ba école de dimanche. Alors dimanche wana na jour à Noël, bana nyonso kande toyebi na ba église normalement ya minene ezalaka fête ya bana. La plupart ya bana bakendaka bazosala ba récitation na bango. Bana bazolakisa babiloko o babandaki kotanga kande ezalaka. Tomoni bato ebele balobi pasteur Mike Kalambai akomi déjà ko préparer mwana na ye ya liboso pona aya ko succéder. Donc aya ko héritier église. Ko hériter, baloba ko hériter ya hériter église. Alors la famille bato ebele bafingi pasteur Mike balobi o bino baluba bozalaka bongo. Mwana oyo aza na avenir ya kozala ta un jour médecin, azala docteur, azala ingénieur, mais bino bolingi mwana abanda kokota na makambo mateya, yepe abanda koyibaka bambongo ya bato. La famille tomeka nanu kosolola. Kolakisa mwana nzela ya Nzambe eza lisusu mabe. Boyebisa nga nanu parce que namoni na basi bazo répondre bongo, bazo loba bongo. Ba post oyo soko oza na besoin komona ba commentaire ebele boko taka na TikTok na page ya dans sa présence church boko mona vidéo oyo eza kuna il faut voir combien ba commentaire batu bafingi pasteur Mike Kalambai. Tozala sincère, tozala honnête. Na yebisaka bino toujours eza makambo susu, c'est vraiment important toyaka koloba. Tozala batu moko oyo tozomema na parce que nalingaka pasteur Mike Kalambai te yango na koloba boye te. Tozala sincère komema penza kolakisa pe bana nzela ya Nzambe lelo komi lisusu mabe. Nga na sepeli na acte oyo Shaddai akendaki kosala na église na bango ataka ndenge toyebi biso nyonso ke ekomi neti récitation. Mwana tango azoloba récitation bongo azo mémorisaka pe makambo azolobaka. C'est comme ça. Donc na vie na ye déjà koyeba ke na Bible ba verset ezalaka boye. Ba makambo ezalaka boye. Histoire ya Job ekendaki bongo. Histoire ya Marie ezalaki boye. Histoire ya Jésus ezalaki boye. C'est comme ça. Yango wana bana bayekolaka. Moi ici que vous parle, nakota na ekodim. Nakota na école de dimanche. Eza na ba verset o nga na zwa tango nazaki mwana muke nazokolaka nango ti lelo oyo ba verset wana nazalaka nango. Biso toyekola bisika Yesu abotama toyekola yango wapi na église ya monene ezaki na église ya monene te ezaki na ba école de dimanche kandi tokendaka na ba parents bango bakoti na église ya monene biso toke na école de dimanche de place toyekola makambo nyonso de place bana nyonso babandaka. Biso ba congolais mosusu tolingaka nde ko exagérer toza batu moko tozalaka batu moko ba sans cœur. Donc biso penza na mitu na biso ezalaka ka tokanisela baninga mabe, ce qui n'est pas normal. Pasteur Mike Kalambai azali bo soki mwana na ye abengami un jour azala pasteur azala pasteur. Biso toza banani to ya kwempêcher soki pe mwana wana abengami te ke un jour azala pasteur akotikala kozala pasteur pété. Ata soki biso toye tolobi, ata soki papa na bango a forcé que non il faut ka kozala pasteur, soki abengami te akotikala kozala na ye pasteur te. Lelo kozomona pasteur Mike Kalambai aza lelo pasteur. Ce n'est pas dire que alamuka tika na tongo boye mbala moko akomi pasteur. Soki Nzambe alinga te pasteur Mike azala pasteur. Pasteur Mike alingaki azala pasteur te. Ti bomona ye bambula o nyonso aza pasteur, c'est parce que Dieu lui-même a accordé que azala pasteur. Makambo ezalaka pe bongo ekendaka pe bongo. Potika pe batu bavanda. Biso na Congo na biso na yebaka te soki ezalaka nini. Toza na batu ebele o bana na bango basi babunga nzela.
Kaka babiso awa toyaka kolobela baparent wana bolakisa bana na bino nzela ya nzambe te, bolakisa bana na bino nzela ya nzambe te. Tala lelo tosuki wapi? Me lelo oyo tomoni mwana muke oyo ayebi liloba nzambe, mwana muke oyo lelo akomi koloba makambo ya nzambe, ce qui est vraiment bien. Au lieu toya ko encourager mwana wana, biso tozo lingana biso toya kofinga Pasteur Mike. Tellement que to mesana na biso na mafinga, tellement que congolais musala na ezalaka kaka kofinga ya malonga ya kobima na monoko ezalaka te, biso wana tokoti lisusu na mafinga. Mais c'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. Eza penza ya pasi pe mawa. Yango na eko sensibiliser ba parents nyonso ba olanda mama Ines NM officiel de partout aux olanda kanga. Yeba ndenge nini ya kobokola kabana. Mwana lakisa ye nzela ya nzambe na kibo mwana moni babiso o balakisa biso banzela ya nzambe toza ata ndenge toza mikolo soki makambo ezo simba te totalelaka Yesu toyebi ke na kotia mabolongo na nga na se na kofukama na kosambela na kokota jeûne et prière nzamba koyokela nga ata soki nzamba kosalela nga miracle te ata lobi to ata lobi kuna na kovivre miracle ya nzambe. C'est comme ça. Mais ce que vous avez parents moko ya yo luenge na luenge ya de ses parents au balingakien abimaka na ye yeza kaka ba feti asalaka bitambola tambola mais vie ya bana na yo ozolandelaka te. C'est dommage. Bablo mosusu faut kolobaka. En tout cas courage na Pasteur Mike Kalambai boyende ezalaka lakisa mwana nzela ya nzambe pour que lobi ezala mawate. Voilà, suka na biso yango